Salut chers amis téléspectateurs, très heureux de vous avoir nombreux devant vos postes téléviseurs à travers le monde pour suivre votre émission Rendez-vous valable na kati ya chaîne Abino La Voix du Peuple. Aujourd'hui, j'ai cet honneur de recevoir na plateau Nabiso un grand homme de Dieu, Naye Toromekape Kolobela, tout ce qui lui concerne et tout ce qui concerne notre pays, parce que Nabi Genatan Wakala, les hommes, les politiciens, quand il y avait un problème, allaient consulter les prophètes. Et comme il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre pays, on s'est dit, Lélo, pourquoi pas tout consulter les prophètes pour tout naïe, Mambetali, Mbokanabiso, et pourquoi pas parler de tout ce qui lui concerne. Et lui, il s'appelle le pasteur Denis Lessi. Bonsoir. Bonsoir, Vincent. Comment vous allez? Bon, au rythme de confinement. Au rythme de confinement. Parce que le prophète des nations, nabengayo papa Nzondo ou l'homme de Makiona. Nabengo komoni. Un prophète pour ce qu'on a pour un prophète. Et le prophète. Pour ce qu'on a qui prophète, on a commis avec na oloba bien. Dans le prophète. Pour na oloba bien, il faut na prophète. Voilà. Prophète na qui na mekapeko personnellement, pour vous poser la première question, comment ozo sala bilan na yo étant que prophète des nations en Mboka na biso na etali bilan na yo personnel puis à ministère na yo o te bien arche de Noé. Ouais, bilan na ngai za positif. Pourquoi? Parce que n'atteindre maturité. C'est-à-dire na bandi trop jeune, na nzamba élevé nga trop jeune, ya pesinga kombo na mboka na monde. Parce que ceux qui ont maintenir en route. Parce que quand on m'a bien. Mais qu'on maintenir, le problème est qu'on maintenir l'élévation, n'a qu'à entretenir l'élévation et il y a des choses différentes. Nous avons automolo. Mais au maintenir en haut, ou entretenir l'élévation, il y a un problème. C'est pour ça qu'on a tant mort il faut ça. Tant de réflexion. C'est-à-dire que ça la papa on a na sili. Mais na silité mais na zongi siko na repli stratégique pour na localiser longi na nzambe na avancer vers autre chose. Mon temps ya nzondo titi bambio ba onkrati na eko koma na temps moko boy après certaines épreuves de la vie, parce que réveil ce que y a une nouvelle épreuve. L'épreuve à kala au traverser élévation nzambe so nga matso deuxième dimension, il faut appeler ça yopé ba épreuve mususu ya dimension 1. Donc on a traversé épreuve, il y a maladie, poison, après prison, après biloko belé. Alors biloko na siko ta on a bimi na sali repli stratégique. Na côte siko Afrique pour na kende otala soki nzamba na nga to azala nga soute. Donc on a bimi Brazza na ke kotambola na Afrique. Pour na tala soki nzamba azali na expérimenter ba demo sika na expérimenter ba mboka sika na est-ce que loko wana ezaka ka to esate. Pendant ce temps na limona na Congo. Pour na TVT na me mettre en cause pour na Lucas Kona il y a une nouvelle expérience. C'est ce qui a fait que na ba période na répondant à la question mon côté na za isu na TVT, mais tango suko ba makio na ebimi na yeko apparaître les sous, parce que un prophète il combat il bilo ba fléau ezo ya pour na ebebisa nation. Tango ba makio na ba miracle côté côté ba prophétie côté ya lokuta moyen na bima souti pour ceux na bimi na rotuta na biloko wana nyoso ou falsifié. Alors j'étais obligé de combattre ça. Donc à combattre en titi bah sacerdoce bilo mo kotaki bah donc comment un niveau moko impossible. To diminuer tension nango et s'il allait à ce moment na zongeli repli mususu. Pendant ce temps côté na do tambola na et rassurer nga que nzamba azali. Na lukisu dimension nzambe na zongeli. Ta on a ye na banda sikoyo na lobite. Fo na zonga na Jérusalem. Na zonga na mboka. Place na kutana na nzambi, place où ngai na mona nzambi. Nde Jacob azonga na Bethel, isika kutana na nzambi azongi na deuxième fois. Donc na zongeli kotenga na botami, kotenga na utaki, koto nga na ndimela nzambe, na ndima awa vraie conviction nga ekeko leka na kuna. Na kutana na esprit wana, na kutana na nzambe wana, na kutana na mabele na nga ya mboka nde na kolelaki, na za la contact susu na nzambe wana isika kutana. C'est comme ça que yomoni nga na bimaki. Alors on a bimi baloyo parce que tant on a yaki kina on a to mama na uti bandunu apata bandunu ba miracle isaimi ona na yekini kini nzamba tout confirmer nga sikoyo na tamboli dia na exploiter ebele parce que j'étais obligé na sentir net crise moko boy, ça dit il faut na zongela el betel nga, ça dit sika oyo na kutana na nzambe na zongeli pona ya koloba eloko nini nzambe yo kopesa nga siko pona bima na ngoli susu
mboka yokanga monde yokanga yango moni na zongi tango na yesiko nde ozomona sikoyo flash auto bandi sikoyo ekoleka kutu nyonso nazaka liboso à cause des replis stratégiques nde pe Jonas akenda na kata mbisi ti abimi na Ninive atei na banyama babongo limitema. Voilà, merci beaucoup prophète. Par rapport à bilan na yo mosali personnellement, question so ngana tout na yo par rapport à bilan. Toragi lisolo obi ko bimaki na Afrique. OK, OK, kumeka puissance car aninge zalaka et lisolo ya Côte d'Ivoire et Sougawa parce qu'on nous avait appris que Okene go planter église mon na Côte d'Ivoire. Non, na Cameroun. Na Cameroun plutôt. Oui. Ça les alliés. Ici siko église ça pour avancer. Et puis j'ai travaillé dans l'église moko, une église qui a plus de 10 000 membres. C'est là où j'ai travaillé pendant 3-4 ans. Et ça église à Batu Oui, oui. Et ça église à Batu. Mais dans la bas na déjà Moussa les fonds mais puis à Minene. Et ça kuna na presque Brazza et Cameroun, Côte d'Ivoire, ba côté en Agnoso. Donc ça la dia Minene ça aimé kuna. Mais sikoyo na kenda ki kuna pour tout justement na expérimenter nzambe na soki azali susula ngai. Et ça vous arrive des fois de dire que ngamo pe denile si il faut na se repentir na ministère na nganyoso depuis na bandati lelo il faut na les canons na repentance te repentance de zo memelango ça yangote ça dit na travaillé très bien mais à un moment donné pour mon ndetoye awa par rapport na période par exemple tozaki na l'ancien chef de l'État oya biso des places peut-être qu'on intervenir par rapport à certaines responsabilités où il fallait tout ça la mboka. Donc là on peut parler de cette période-là, Dieu m'a parlé personnellement que la période-là, on n'a pas su faire un travail qu'il faut pour toper sa mboka et il y a no mboka za kozele pa na biso. Panga moko mais biso nyonso ba leader na ba sala nzambe belé. Pas tout le monde, hein, église comme on maté qui va passer non. Biso oyo tozala qui proche, on n'a pas su donner ce qu'il faut pour te ça en plaire na mboka na biso sur le plan politique, sur le plan spirituel, sur le plan financier. Et c'est ce qui a fait même que Lelo Leki Sorotali Arche de Noé il y a 2000 na Arche de Noé Lelo ki otali ba membre bandimo zukuta Lelo église qui toko me bandimi bazate. Non bandimi bazali. Mais en plein oyo zara nango wana ya bandimi belé bazoya. Oh, on dit que là où il y a Dieu, il y a la vie. Et là où il y a la vie, il y a la croissance. C'est pas un mais on te des progrès en progrès. Mais ceux qui donnent les sazo qui sont sous des progrès en progrès, tant qu'il y a des progrès en baisse, on peut dire que Dieu n'est plus là. Non. On ne compare pas Dieu par rapport au nombre de fidèles d'abord parce que Jésus a zagi na église. L'église naé et au mona Yesu atiki église moko atiki nombre à bato atiki quelque part non. On ne compare pas mutrogo a bonki en église mais il fait des campagnes de 10 millions de personnes à osala bloka minene na monde. Et denile sope to ebara zara ba campagne à tout moment mais lelo. Il y a façon stratégie ngamo na mi memelaki ezai ke na bimi boom. Donc il est découvrir ngai. Sikoyo il fallait sikoyo ba préveiller mais prévonga na joie de l'ilesi. Ou bato ba côté selanga na be préfana ceux qui zaki n'importe qui on za ba bengate mais le coup aux ailes soit atta kutu na mutu kutu. Donc c'est pour vous dire que chaque élévation ezalaka na prévalant au lekisi yango isili après au bandi gloire mususu parce que y a deux gloires première gloire na seconde gloire delile soit banaki na nzondo ana ti pouf mokile constater que diable a dit que moto il faut na la lisaye poison na s'en sortir prison na s'en sortir prison ga wana te ba gelemba tout ça na s'en sortir ba kota na ba tono ya maya moto na s'en sortir même poso et s'en sortir parce que ba kota na tono ya maya moto ba obimso bo poso faut elongwa au vandi ozola la surtout telemi debout pour be prévoir na traverser ceux qui passaient. Mais c'était dit na etamboli na mabe c'est ce qu'on nous a appris. Non, par exemple on vous a cité na ba dossier ba escroquerie ba cité na ba dossier belé ya ba blomo ya bienté oyo ba ko retrouver pas ya prophète té ya pasteur té. Vous étiez cité dans de mauvais trucs. Confirmé ngoté parce que na la libanda. Problème tozan nango ezalaki d'abord impact les gars makasi. Ta impact leki politique ezunga Kabila père azunga. Batoune balbi na monté coup d'état atteinte à la sûreté d'état na reine GLM na beta 45 jours na kota ba makale bato ba mona ka ndolo na kota ba prison ebele o penda ke na saiba 1 mois ba 2 semaines na bini impact les gars makasi ba moni ke moto yo il faut diminuer politique za bongo ba politique so moto mo bozo brio ba mo bango
période na baloba que non nazwaka nazaki en contact na Jean Pembemba ba play wana ozomona na ezali denilesi azako ya na ba soda ya Jean Pierre esenga na Jean Pierre Mbemba boy physiquement na bité mais makenda jelem na bunda na samba nzama bikisanga bimsanga innocent donc moto ya kangisa kinga baye ko kanga yenzo kande aza muyibi mo avandaka na ngaba baye ko kanga ye tant bazuye aye ko ba vérité que na koseli bato makam tobimi na ye ko kota ba histoire ya moto moko bando utiliser comme de quoi Kabila tout ça ba kota kota na makala tout ça non waneza fait politique tawa c'était mon adjoint moni eza makam moko na ko répéter ngo soute mais ezai makam c'est déjà bloco eza ba parmi bloco yo esprit de mekako na le déjà ezai ba montage moko ezai maki parce que jour par période wana na zawo attaquer trop politique na zai trop quoi attaquer batu ya politique lelo je crois passer président Kabila président honoraire a pesinga raison parce que na zawo lo ba tout autour na ye batu ba mabe na taka bango penda na R5 chantier na taka ki na niveau motango yozo yeba ke bazo ozo attaquer biloko na il faut s'attendre na pire pour benemi batu wana ba ko sala obe ba biloko yo ko so nimante parce que soki maman na arrivé pour nga na zali banda parce que na bima libanda ba condamné 10 ans to keti ba kitenga na bimi parce que on a vu que il y a aucun problème kokota prison et le bien le côté et puis ngabu tuna makasi yo qui passait mukuna uto kota prison atina ivo isimokawa bali babomanga bali oteka nga porte satike ya sikali sekite yetala to ya la dossier na ye omoni to ya la dossier na ye dossier na zapinza avant kota kuna o santike le prison ngabu na makasi na ndenge tozala bato za ba vétéran ba blessé de guerre to yebi masolo na ndenge sali et parmi ba bloko yo batu ba loba ke sala ke batu ba balongola moi lui pas na yo balongola te yo so za lelo yo parce que au senti que moto ezali parmi ba pasteur ba cita na ba prophète ba cito baza ba limbisanga na la censeur ba coureur de jupons à tout moment derrière le fille il y a même des filles qui disaient ah mobali nanga prophète Denis Lesi na bimarana ye prophète Denis Lesi kuta bimarana camarade nanga et prophète Denis Lesi c'est un alcoolique au kuta ya tchaka mulangi mo na se a tchaka maltina mais na tchaka na kata tchaka alcool à tout moment melaka donc c'est quelqu'un de faux bon ba ibingate ponga na zo un petit vin selon le conseil du docteur après poison recommandant vin moko na mela verre pour na foie nanga peu cœur nanga en dehors de ça je ne prends pas d'alcool autre chose ça c'est d'abord deux naza très fidèle naza na mwasi ba passer nyonso wana minene pe se ba divorce mais moi j'ai la même famille là kota ba boîte de nuit trop natika kokota boîte de nuit te de lile sinenga za boy bangone ba kota ba boîte de nuit c'est tout justement to koma na époque wana natika kokota boîte de nuit te ne na za boy natika kokota ta na étudiant na Lubumbashi tokena des fois sur na Kundelungu tout ça étudiant donc mais depuis de laisser pasteur batika ko mona na boîte mon côté na kota boîte ata mon côté na za na mwasi nanga azawa na fidèle na ye berere ya jeunesse c'est ça normal non c'est un homme ou azokola ngana bunguli motema ba 15 ans si toi bana mikiti ya berere musuto commettre na vie qui est normal mais oyo bango bazo loba c'est les Denilesi de la rue oyo il y a des Denilesi de la rue Denilesi prophète frère ndenga salaka Denilesi oyo imaginaire au bato imaginaire yé kazali taka ba mon niveau de sur monter ba vidéo tout ça ba nini donc na ça dit que ezali normal quand tu as l'élévation tu dois t'attendre mais ça montage hein ça montage mais oyo les kana mikolo eza vrai parce que ngana zonga wana to koma oyo ya mikolo eza penda ya solo siko oyo za montage mais montage pour na samba na kenati oyo vidéo wana to mona wana oyo ba jaro oyo kuna oyo ba soyi tout ça ya ezaki montage wana ezaki montage oya net ya muto aza na prison wana ya montage ne logiciel wana ebima ba période wana tokenda tina ba na samba epa ba kisami na ba passer tout tokenda pe ne pas kanyama tokenda pe tina parki donc tout a été vérifié oza makasi côté wana ça dit ataba eye neni ni on sera toujours plus que vainqueur blessé de guerre ça dit moto apunda bitima yango na 15e dan te no ne zana na passer niveau na ngati ko na koma 15e dan ça dit na niveau moké na kola na be preuve na za professeur na be preuve na mona makamunyo so etikali ka ba koselanga eloko peut-être na oyo kate
que naza homosexuel et là on a moni ba le belinga te au moins yangwana bangi amela bangi na landi même passer bozo ba délai ça meli banga ou prison a pays donc ndenge na zaboy bana na botama na mela bangi te ba docteur Roger ba ilanga ba tutu na kola na bango ba ko vérifier bana village ti bande de te na tika mela bangi te ata mukolo moko te na melati mais o abato amelaka omoni na habité par rapport à quoi au misulanga sondeni za sondeni na habité bon peut-être na botami bongo bango le bazolo bon basi yango bazibi kenga na sina bala siko basi yango na siko balingini bon toi ba star te basi pe balula abiso yoza prophète yoza star pasteur mais naza muto na yebani na cadre la star c'est étoile star eza ndenge bino bo lobela ngote la star ça dit muto azo briller bato azo talai star ya musicien te star eza toute personne oyo aza na eloko ezongenga tango eloko na ezongenga c'est ça l'étoile star en français torozonge l'aspect wana ya kistar wana mais ngai d'abord prophète osala biso lecture ya actualité ya mboka na biso on venait de passer na histoire ya Caméré tozana jusque là tozobetaka masolo nango toye na loi minaku oyo epelisi moto na mboka koto tomoni ba wewa ba yocha désordre na niveau palais du peuple et papilière tout le monde qui arrestation ya vice premier ministre na biso parce que azwa qui décision mo oyo le kagina na conseil du ministre était dans tout ça tozobeta masolo ya état de droit personnellement tant que prophète quelle est la lecture que vous faites par rapport à l'événement nous selon tu otanga lecture nanga eza d'abord temps oyo na Congo eza temps de gloire temps oyo nzambe alinga ki sa bénédiction na Congo prophétisé par les Kimangu tous les prophètes nyonso au monde entier jusqu'à ce moment temps oyo eza temps de gloire nzambe na kita c'est normal ce qui nzambe alinga kita la Bible dit le réveil est toujours précédé par une crise. Donc pour moi la lecture est bonne dans le sens et tombé que Nathan est président Félix gloire réseau kita mais le problème c'est gérer cette gloire. La gloire là passe par où? Ça passe par les églises. C'est là où Zomona l'intervention on a dans sala passe par l'église. Comment pour gloire nzambe kita il faut pas à l'intègre. Dieu doit trouver des hommes de Dieu intègres, sérieux, calme, posé, versé dans la prière et dans la parole. Et l'ambora la biche est basée. Mais yango na solo bat. C'est là na Vas-y. Donc ba crise oyo les abissu il faut tout régler yango. To ga to régler yango comment? Dans le sens que à partir président oyo abandaki ba Lumumba ti l'église n'a pas su réconcilier ba homme politique. Banda Lumumba. Et bandi les lotis. Donc ba Lumumba na ba guerre na ba kasavu wana donc guerre ba mboke kota na ba division ba nini tout ça. Era ba kizenga na ba mulele ba toile mboke kota des autres après l'indépendance. Mais au kotala que l'église n'a pas pu ko tiapé na kata mboka. To continuer ti Mobutu la même chose. To yeti na époque ya Kabila. Kabila eko benda ba pasteur. Na l'église confession religieuse a classé confession religieuse en 8 églises de réveil. Tout le monde était là organisé à honorer Bissot. À tirer que après président de la République, so bozo kenenet na manifestation, les confesseurs religieux sont humiliés. À tirer que Bissot se visite votera batuya seni. On comprend les valeurs oyo a pesi, à l'église de réveil a pesi mukanda. Maintenant, c'était une opportunité pour te sauter premier. Avec ma collègue Tozaïna Bango pour toi agir pour toi Bongisamboka. Parce que nous avons une influence sur lui. Il nous demandait tout. Et puis le représentant a tout le temps. C'est là où la première échec s'est aggravé. Et il y a une opportunité. Il fallait tout mêler le projet social. Il fallait tout ton avec l'église. Il fallait tout ton avec bilanga. Il fallait tout ça le projet social. Mbongo yazako pesa biso. Attends, Mickey, Zalaki wana, Tokorei qu'on s'organiser pour lancer les églises, pour faire les dates. Parce que ça va m'abeler une église de réveil. Donc on va lancer comme ça la Babilanga. Tina ba région, mais l'église c'est que Tokorei qu'on s'appauvrit. Pour balanza me base misala. C'est comme ça que l'échec a été fait. Mbongo pesa mi Mickey na ba projet à malongate ko zuga mbongo bokaboli mbongo. Bosali eloko wa ba ipsim no bosala. Mais comme il faut ba réunion il fallait tout ça là. Il fallait tout éduquer masse. Il fallait tout ça ba misala wana. On s'est limité dans des petites choses. Ici, j'ai dit non, tout le monde. Vous êtes limité dans vos intérêts personnels. Oui, mais j'ai dit tout, non. On a enseigné pardon devant Batunios. Bon, mais
Mais tout salité, mais moi j'ai fait parce que ngana sali misala na ngana église na mangambebele. Mais les autres qui n'ont pas pu faire, bah yeko wangana président. Oyakala. Tant ba wangani Félix aye clientèle bato ba comme mona que non to kende tuko côté à Félix. Oh ba bosani ki photo longola nanu ba mbeba oyo yakala. Nous devrons avouer devant le peuple qu'il y a des erreurs que nous avons commis. On n'a pas pu amener ces gens-là, les politiciens là, vers quelque chose. Parce que va passer, va voyager, va kenda ba ONU, to kenda ba négociation à ONU, va partout pour namboka oyo. Il y a des choses que bino population bo yibite bebisto yibi. Mais ces histoires là, eza ba confesseur les histoire wala nyos. Au monde que population a été. Mais lelo yo tang ba population ba no mona que va passer ba komi ko finga les sous le président là. C'est ce qui a dérangé. Qu'est-ce que le Congo doit faire maintenant? Le Congo doit commencer par la repentance sincère des hommes de Dieu. Par la repentance sincère du peuple de Dieu. Donc, quelque part, vas-y. La repentance sincère, c'est-à-dire l'Église doit revenir vers Dieu, le Dieu véritable. Tout en abandonnant les fausses prophéties, les gens qui ont le tout là, tout vandi basi, ambiance, babiloko nyonso wana, tout tiki nyonso. Et après yango, nesiko to zongili nzambe ya solo, en acceptant yakotika berer au biso to sali. Et en avouant, yoso mona na Congo, mukonzi moko ya politique a démissionné. Yoso mona na Congo, pasteur moi abi a sali erreur avandi na kiti boya bibino bo continuer pendant 3 mois na vandi. C'est une mauvaise culture. C'est ce qui a tué le Congo. Bato bazo lobango te parce que na éviter pourquoi mutu amoni ko sali erreur tu te recule. Pasteur nyon son erreur na aza ko se défendre. Politicien erreur na aza ko se défendre. Personne n'accepte mboko yokola bongote. Mboko po ekola il faut bato ba reconnaître. Au sali erreur na honneur wana pona peuple au démissionner. OK ko luka solution. Mais tellement d'intérêt personnel et qui trop peuple atikali bongo. Na pese exemple on a Bible pour na ceux qui ça na parti. Il y a 2 étapes où il y a une vie. Il y a Jacob. Jacob tango à un moment commettre des erreurs rebelles na vie. Nzamba kangamiso. Mais à un moment, Nzamba si Jacob abandonner les dieux étrangers, va à Bethel, là où tu vas croiser quand tu fouilles Esaïe. Ça dit, grâce à la caca, réunion sur grâce. Non. Il y a un moment, Dieu peut fermer les yeux comme il a béni Jacob, grâce. Mais à un moment, quand la gloire veut descendre, Dieu exige aux enfants d'Israël d'être purs, d'être sanctifiés, d'être bons. Et c'est ce qui s'étend aussi. Il y a un télémi en tant que prophète, les gens me comprennent mal. Mais ils comprennent qu'un prophète un jour. Ça dit, tant que politicien, serviteur de Dieu, il faut se mettre en doute pour se repentir. Politicien, bon, votant pour le peuple, n'a défendre le peuple. N'a peut-être ce qu'on pasteur, bateau, bazo soutenir un beau frère, n'a pas dit na bango. Ba défendre biso pasteur na pasteur fois la crédibilité spirituelle pour Nzambe a kitambo que tellement. Alors tant que cette crédibilité là ne sera pas en nous, départ peut bien ko salemate. C'est là où batu oyo na dénoncer babiloko nyonso wana pour permettre ba homme de Dieu ba yo soni po ngana prophète na des microscope muta obela o mela ba kisi bimela mela mais malade on ekufa et longate mais microscope c'est pessi qui a malaria malamon bozi ba kisi pomeli. C'est ça que je suis en train de faire maintenant. Na toboli bibon, je sais que les gens vont se fâcher contre moi. Au lundi que na outé mission mo kosiko ba tuni ka question tangana biso 4 passeurs mo crédible. Na tenga kelani. C'est-à-dire que tout batikali na boudé bango te mais na sur na ye. Et na sur na moi na tanga comment mutu te pour na bien tanda ma mutu te na héros yo. Sikoyo elo ngana ngana tuna ngana on sent que c'est vrai que dans zone mambo ya mboka sima mais na vani na mambo Italie bino relation na bino on sent que le prophète Denis sa comme une conscience moro chargée culpabilité moro makasi na bambongo lia pas musali moro ba les gars quelque part à lever de laisser sans sujet. Non, je ne me sens pas surchargé, je suis reconnaissant de ce que Dieu m'a fait et de certaines erreurs qu'on a commises. Je dois demander pardon. Le pardon, je ne demande pas à mon père spirituel, je demande pardon à Dieu et au peuple congolais. Que oyo na babiloko il fallait toi assumer en côté. Et ça c'est un élément important que les hommes de Dieu ne veulent pas croire. Et puis batu mususu même na combat. Et batu zo kota bazai na liste te. Yo mutazo kota kombo nga nazagite nga est-ce que yo erreur siko toya wana mais siko nga na ina ya place moko boy, c'est-à-dire que
bozaki malhonnête vis-à-vis à Nzambe. Non. C'est-à-dire bambongo bozwaki na et pas président Kabila ezaki pona musala moko X mais sala mate. Eza malhonnête te, ezali droit moko to senga kike eloko. Non mais bosali yango te, c'est pas être honnête. Après si bon, bosala eloko yo boy pona peuple boy pona mboka campagne boy po bema bato. OK. Combien après si autant. To sali yango campagne. Mais le problème avec nous les gens là, mutra mutazana esprit na eti azoya na makamwana. Moi mukeo ba pesi bino o etikali bokaboli. Ngai ta na zolo ba reconnaissance, ce n'était pas par rapport seulement à ces choses là, par rapport na comportement oyo ba passer ya ko nier pour l'ingratitude des bibliques. Dans le dernier jour les gens seront ingrats. Séparer des choses. Reconnaître Kabila te, par exemple Moutoulé ou mais au lieu de reconnaître Moutouala au reprocher mais yosko nyonso au tie Moutouala, moi j'en accepte pas ça. Ça c'est deuxième élément. Mbongo wana za muyibité, ça mbongo normal. Mais batoazo le laga au passé. Mais mbongo wana ta on va payer au muke ozu. Tu peux t'organiser non? Ba pasteur pour nous na bango du jour au jour. Tu peux t'organiser na muke wana au bani mo école à deux bancs. Après école côté 3 après comme ici parce que dans le bago bien il y a un projet monsieur fallait bosser la bilanga fallait bosser la boye kabaka ta hectare ba terre bosser la bilanga ba financer pe bino non financement pour bosser faut bosser projet bango so ba pesi ba zumbongo ya mikiona et suki oh il fallait aller Kabila était un homme de qui ne distribue pas l'argent comme ça, tu amènes le projet. Voilà. Et quand tu amènes le projet, il finance le projet. À quoi peut ce projet n'importe quoi. Si le prophète Denis Lessi, quand il a des projets aux hommes pas Kabila et qu'on réalise. C'est une mais ça qui m'a mamboka. C'est ça là. Et là, nous sommes là. Quand nous sommes habillés, puis là, ce qu'on a accepté, c'est que nous avons aux hommes là, il faut tout se repentir. Fallait non, yo morona nous. Oui, non, puis on a preuve. On a la joie na sala bo na sala bo. Par exemple. Oh, mais il pasteur mon autant à communauté pour la respect pas qui aux locataire na kamo yo bien yende a locataire pasteur wana de yemo a locataire à cause ça c'est bisoté sonner à locataire était biso ça bandako église nanga na locataire était j'ai acheté mais bambongo besoin que zaki pour intérêt quand yo te zaki na bato église donc ça dit bambongo bando zaki pour intérêt église pour yo na sombi église né na tongi né na ba projet mususu biloko miki onga na sala. Avant que tout Kabila ya nazali dans une TV non nazali na certaines entreprises nanga non na kendaka ba Paris na théâtre na ba monde entier moi je suis parmi les pasteurs wa tamoli les 5 continents et n'a pas maman na nenga sécurité parce que ngai au travers nga ba ministre ba to maman ba koma ba minene ba comme d'affaires ba comme milliardaire mutasala passeport biométrique oyo izo sa na Congo avant commander comme a mundimi nanga Marius Lessé, il n'est pas mort, il est là. Moutande on a opé sur badima $100 000. Bon, ce que ça mouké. Bon, délai ça il moubolate. Non, il faut dire la vérité. Naki moubolate. Oya si mana on ozomona. Baza ba partenaire, ma casse na Paris. Donc oya boy costume so combien mon moment. Ça dit que toi batou yo to vandapé na niveau évangile. Il faut pas que les gens quand je parle de Pakabila parce que les pasteurs n'ont pas eu la possibilité au mouton na pesa ibiso. A pesibeto ça la ministère et religion pour to gérer ma kamba avec l'église. To rater. Discussion. Mutabata pesa ibiso opportunité. Siko nakati wana biso erreur na biso ezali. Erreur ezali ke boyelanga candidat moko aza ministre. Banda to banda e ko luka candidat. O ya alobi français ou alobi français eloko eleka. To tinda ya a jurer le la Bible. Na début abanango. Pas protéger ba longole lokwana. Ça dit toza que des prières kuna pour nous soutenir dans la prière. Beaucoup mikuna bituma beaucoup panzana tribunal. O abugi muninga o abu. C'est ça que je suis en train de déplorer. Honnêtement devant Dieu, biloko wana mutabato na problème té parce que bisonde batoza tout na ye to ko orienter pour ça ndima biso. Même pas catholique ba facha, ba comment na journal que Kabila il est avec les réveils, on était avec lui. Biso ba tout pesa ba to aseni. Tout pesa nanga wana biso ba to pesa ye. Tous les gens qui ont l'accès à photo, image, de tout ça, beaucoup na mou passé beaucoup na zaïm, mutatia le boko, ils ont passé beaucoup na ina Albert Kakez, batia qui est le boko, bisos tout ça, wana après toqué présenté pas beaucoup. Vous voulez comprendre quoi? Voilà. Mais très bien. Alors la lignité berere on a payé pas Félix Abatou ou aïe, il faut que Azala mutumoko conscience aïe ba qui doit être à côté de lui et qui ne doit pas être à côté de lui. Il faut que biloko ana échangé. To lingi et poko to tika bikeko to tika berere. To mi beta na mabanga entre nous. Reconnaissons. Moi je suis dedans. Yo journaliste. Ngana mutakati. So na oloba boy, c'est-à-dire na yebelo na soloba. Très bien. Mais si vous êtes
bon, je peux dire, vous êtes un peu critiqué. Nangamba bateumsu babi na yo ozo saleza malamuté, ozo salir église. Pourquoi? C'est-à-dire, c'est sa question s'il vous plaît. S'il vous plaît, balobi boy, yoka réflexion nanga s'il vous plaît. Balobi boy, ozo salir église dans le sens que il y a eu que tant aux autres kendaki, toliaki, il y a eu que peut-être 4, 5, 6, 7 pasteurs. Je comprends pas. Mais c'est-à-dire alors que église est amounene. Tant aux autres que batuba qui est na repentance, faut pas qui nous changer. Alors que église est amounene, balobi faut le barane na bino bato bo kendaki kuna et non église en général. Parce que l'église est celle moussa en malam alors que il y a quelques textes. Les églises sont rassemblées par l'État. Na ba confession religieuse, na ba plateforme. Le gouvernement ne peut pas faire face à tous les pasteurs du Congo. C'est que peut-être on a des bino tout Quand on parle de confession religieuse, on voit catholique. Ça dit toutes les églises catholiques du Congo dépendent d'Ambongo, par exemple. Cardinal, président épiscopal na bango. Bango de baza au sala interface na gouvernement. Tango bango bazu réponse à l'ékamoko boy. Ba ke na 5 ba se réunir bazu décision. Pour la église mubimba catholique. Quand on parle de kimbangiste, ça dit les chefs spirituels là où il est là en Kamba. Ça dit yé tango ba pesi proposition loko, il y a réunir na staff na yi. Est-ce qu'il faut pas passer au bazar nous passons au bazar la Kinshasa? Non, on voit les représentants légaux. Batongo ba kota iyo ba yebio na l'état wala mokanda te ozana F90 et c'est l'état yebio ya ba passer musu ba otomuka bana likamango na katite papa ozana likamote wana orchestre te ozana mikanda te ozana église mais ozana mikanda te obata mana sima mutu mususu net ngande na NRC l'église nyonso plus de 7000 églises za sima nanga et dépend na ngati so nga na zui kuna to na ye na opesa et yanonanga et pas ya ancien nanga na ba chef de département même ata passer la kasumbalesa c'est moi son chef son évêque. Donc je voulais dire ceci bango balingi mko mikoti sake bango ndeni bango bazana kati yaba confession religieuse réveil existe. Il y a le réveil réformé qui existe Amek ezali oyo muku nazali ba Kizamina azana oyayi en dehors de ça on a ba plateforme musunde ba au conseil des églises ko Kizamina on obi que Kizamina a réagi tu as réagi na ba propos na yo c'est pour dire que s'il vous plaît c'est important Kizamina azo réagi azo ba ke koloba mabole kite po yayi makambo wana te bolikambo te na ozonga mais yoka on comprend d'abord sens na comprendre sens ça tout ba ko le bateke nga yo za l'église moko bonet to le ba Branham. Branham n'est pas représenté devant le gouvernement. Il y a les églises indépendantes. Bateau nyon se basa quelque part na Congo il faut qu'on taga quelque part. N'est pas Branhamis ba ozo perder ba obengango dénomination. Ils veulent pas entrer. Mais ceux qui les lo basa na arrêter na bango bazo ba pona église na mais basa représenté té. Ba l'interface c'est pas un gouvernementé. Attendez qui représente les Branhamis du Congo? Personne. Donc basa na devant président soka obenga bango té. En tant que leader à Mboka, bato bana begiza minen. Mais so ba biba benga l'église, on les voit pas. Les branamistes là on a compris. Pour battre, il faut peuple là comprendre bilo pour ba passer muzu ana kuna na njili. Oh biso to liate. Mais yo liate yo est-ce que ba yebi yo na l'état? L'état yebiété parce qu'il n'existe pas. Oza même pas na F90, oza même pas na document moko boy. L'état yeba ka muto aza en ordre na yi. L'État yeba ka muta futa kampako. L'État yebi muto aza enregistré. Yo za enregistré au fonctionnaire soki wapi. Mais l'État yebi yote. Comme l'État yebi yote. O kota likambo ba benga ka yo pété. Te azo kota ngo podo lembisa bandimine ko ndima ba pasteur ba aventurier ba pasteur bazo tambisa makambo za mabe. Papa journaliste. E lembisa ba ndimina ye église alors qu'il y a lié qui yo salé mission na Kofi. Quand Kofi constate quelque chose, il actionne. Ça dit ezana batu mususu ba passer mususu a obimana moi c'est un musicien. Musicien na tiko ane loko sa tabi ko tata. Aoye melogat. Politicien azu moi na musicien. Aosani. Aoye melogat. Donc on peut si qu'on fait le milieu raison na bazolo ba wana. Mais c'est na lo bien. Mais c'est un Congolais. Donc constat les bien que ba pasteur bazo mbouyer ba. Mais na lobi boy. Yo kati bilo ya zolo baneza lokuta. Mon souci ce n'est pas d'exposer. Moi je suis un prophète. J'annonce ce que Dieu me dit. Dieu m'a dit botika ba mankiona botika kindumba botika komela yebsanga place na Jonas akenda na Nive alobaini tous les prophètes qui partent balobaini
démarche wana ko bomba batango ba yebi bino ke bozama be. Mais tout le monde ne fait pas ça. Il y a des pasteurs oyo ba bimile lopé, il y a des pasteurs sérieux pe bazana mboka oyo ki abanga nzambe. Ici nous sommes en train de parler. Soki yo moni ko zotambola bien. Mais vanda na okimia. Muntu oyo ozana ko tambola bien nzambe eloko ko toucher ondeni. Soko moni mutu azo répliquer, c'est que mutu anazana mbeba. Nezo soyez et mbeba na pour mutu anazana. On a dit Amina n'a lobby que Jika n'a rien fait pour le pasteur. On a payé le bague. Na lobby papa. Jika n'a pas rien fait. Ah na lobby ba pesi place au église de réveil somba bureau mokwana. Mutu pesa mona. Isa kabila. Bilanga o ba biloke bele wana mutu pesa na. Kabila. Mais si quoi ce tobito sur moi mukesi ma prophète na actualité na lobaki ya mboka personnellement tant aux lobaki biso ba pasteur biso ba sala nzambe photo qui na repentance comment vous interprétez ce que oyo pasteur muku nazo traverser na mitu o généralisant au cas lobaki ezara na démarche ya repentance oyo sengo nzamba zo senga bino non mais pasteur muku na za moi si mutafundi et là obisto yebi officiellement d'ailleurs et là comment tu nazo déplorer pas na il y a promettre biso il faut ezala en direct pour peuple atala innocence naé. Pourquoi il commis huis clos? Il fallait aller en direct. Parce que ndenge ezaki neti ya caméra, bato bazotala na bien le mal. Il y a des gens qui sont côté ça biso bien. Au moins parce qu'il y a bien fait politique. So ils ont fait politique. Il fallait aller en direct. Ndé ya senga qui peut permettre ce que tout le monde tant azoloba, na ba témoin bazoloba, na bi image ba l'action. Peuple fois alango pourtant vous va défendre. Mais ce que y bakangi procès est commis fermé. Ce que tu vois, la vérité. Au moins, tout ça va condamner. Ce que tu vois, les fait politique, il te pèse la vrai. Il fallait être ouvert. C'est là où moi je reproche. Bango, n'entourage na bango. Parce que la personne est ligne à télé. Biso bateau, tous les spectateurs, na ba collègue na bande konaï. Na minute tout là, na bateau qui ne procès dans la famille naï. Na bateau baza proche mais biso union sur la famille spirituelle. Pour gagner toi na kata au conseil. Ce que tu vois lobani, tu vois bundandi. Mais tant que au conseil, vous avez peine à moi par mois il y a responsabilité peut-être il y a suivi à dossier. Bon, Moutazali responsable au conseil, ce que les alliés qui s'y amènent après gagner au compte après. Donc c'est lui qui a le mot pour décider. Sur Mazana à Kangami na poto na confinement donc c'était difficile. Bon, Moutou a reçu intérim to ebiete, c'est l'organisation et senga to sololi ensemble. Donc les alliés le col a été procès on peut que vite va peut tenter zo salé mapé nengezo le kanaté. Donc le problème les gens disent procès politique mais il faut qu'on détermine toyeba moi na mention là s'impliquer qui na pourquoi na ernin décision juge biso ko influencer ngote mais tant bo lobi que ça politique mais il faut que après sa opportunité na bandi mignon so balanda nga balanda nga na TV balanda nga te tonga na pisa si bozo ya ebele ba caméra ebele bo suko o wane komi colonel il faut to yeba vérité o ezana kati ya masolo wana na kotala boy to kotala bia oyo place oyo ba conseiller place oyo eza ya solo place oyo eke mais sauf que ngana ye ezaki bato ba olo ba kenga na contredire non. Parce que bino batu bana au conseil quand même aux aura téléphone au bengi oye ba quand même état de santé na ye place azana na ko longa na ndako kamba la mumbu na kendite position na ke kuna ke ba yaminga te ah mais position ba yamba karate on a ozonga ezape subiete donc ngabe na kolinga na bengi ya yaminga toke boyaka toke to solo botiko nga na bengi yo yambite tant on a okoma kuna babo ya manga na ko pété peuple na na zongi avant événement yo na bozana bino na problème te peut-être rosa ba rendement de compte sur ba bideli ça veut dire ça je mo do kutani kutu na alimentation mo na banda lwana na sobi biloka yebo ya futi facture mo ngana to na problème te problème oyo bato ba créer bizozani ne yo zabu style na musala eza style ya perote eza style ya moto songolote ya le asali ve patotinga na ye na p ya zolinga par exemple président akabona na bato ya FCC peut-être a raison mais ngape na ye na bitenga ye nazali dynamique ya paix na réconciliation je préfère bango mibale base à l'ensemble FCC na casse pas continuer coalition na bango malgré ba divergence ba bunda ensemble eza école musu asika congolais à quoi cohabiter na muninga n'était point il y avait 11 12 tribus Israël le vite moi qui kobala moi si mon robot tant abali moi sona moi sona ya Juda moi ça déconner ça qui nduma abengani akekolanda moi si bazonga balali na nzela na epa ba Benjamin ba bomi moi sona ba violer azui moi si akeko kata ndamu or akwa okunda moi sine na kimia
il y a certaines choses qui allument le feu. Il y a certaines choses, quand on fait ça, ils ont allumé moto. Tant qu'on a tindi biten, il y a moins signé dans 12 tribus, les 12 tribus, les 11 tribus, bah, qui bêta ba Benjamin. Benjamin peut gagner bango première fois, gagner bango deuxième fois, troisième fois, bah, qui panzame, ndengeni, bah, qui ba bêti ba Benjamin. Mais na souka, bah, se rendre compte que bah, boma basi na bango nyo sublo tout ba pekisi bango ba bala na Israël te, bah ça na souka bah se rendre compte, mais tozo bundi sande ko na bisoti. Oh ya zande ko na bisoti, tozo bundi c'est comment? Bah ke ko luka basi mususu ba pesi bango ba bota génération et continuer, bah se réconcilier. C'est la Bible demande de la réconciliation. La Bible ne demande pas à un homme de Dieu de prôner la séparation. C'est quoi le Camboïta des droits? La démarche nangai na ye place oyo tozo kanate. Je suis pas obligé de croire à Mukuna. Je suis pas obligé aussi à croire nanga. Mais nous sommes des collègues. Tout ça, asa yaya na âge, mais na côté évangile on est des collègues. Donc ndenge ya zawana démarche yazo sala ngana ko yaka ngulungulu nandi makaka o yazo sala poto que non, moi je suis un prophète des nations, je dois assumer, je dois écouter Dieu na conseil nzambe pe na pesi. Yaza pasteur, aza évêque. Na ebité maramba boyeso ba période ba Pierre na ba Paul na ba Philippe ezalaka ke bango na bango bazo. Oui. Pierre ezalaka. Oui, Paul akenda ba contester Paul akenda tina Jérusalem à défendre cause naï. Donc mutuna bango na bango ba sata bazo bazana moi ba différent. Ça dit yo parce que bino tout bozaka na nzambe moko Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Ça c'est un problème. Ça dit quand il donne la vision, ça doit être respecté par tous. Ils ont été côté ya yo nzamba lobi na ndenge na yo pas mukuna na ndenge na ye. Spécialiste, dentiste, na muta gynécologie baza ba docteur bango nyonso be muta la spécialité na ye. Okanga. Donc mutuna na spécialité na ye. Yé to yé bien à retour à la parole. Crainte de Dieu. Spécialité ya mukuna c'était ça. Prophétie pèsera na kati. Mais ba prophète bazai na kati église. Ya évêque. Mais azaki musakuli. Mais ngana prophète. Donc dès un prophète Moussa n'a ko diagnostiquer temps. Père ko pesa nourriture qu'il faut autant qu'il faut. Père nazo pesa le temps le temps n'attend. C'est-à-dire na voyez pas que loko yo période eza exercice nga libosote na sakola na mboko. Donc biloko tout na loba na mboko ekokisama. Donc quand on a ça démarche na moni makila na Congo. Et tangi na ndenga mokete. Je peux pas prôner la division. Est-ce que rotanga la début ma profession yo pesa ya Congo ekokisama. À 15 ans. Après aucun. Puis aille bien en face. À ça la 15 ans. Tant babali trouble bani dans le palais du peuple c'est le 15e année. 15e année. Na pesa prophétie que président qui s'est obimate. Ba fundanga pe ba suspendanga 3 mois. On t'a obimeza kabila menzamba pesio a retiré confiance. Zongi ça social à peuple congolais. Ce que zongi cité nzamba ocho mopanzi. Et puis na continuer. Et ça en cassette je peux vous donner ça. Na continuer na bi gouvernement comme ça la 3 mois et obimate. So bo choisir un technocrate guerre ko banana kifu. Bo pour na impotisser ou à gérer période. Batie matata poni guerre bandi. Après 3 mois. Na pesa ba prophétie à schéma de 12 pour qui me kota na era ba guerre wan. Schéma de 12 ba to aner ba ya ba zwanga tina kena na ne. Na pesa schéma ba onyoso ba vandi boy. Pesa bango ba prophète qui so ba oganga ganga na ba se ba kenda pendant devant aner boy. A zatera vandi ba tout ba vandi yozo pesa schéma ya prophétie. Monsieur c'est Salema Musuba loba kezali ba raisonnement na. Mais si siko ba bazo kufara na est kuna guerre ezaka. Papa la prophétie n'est pas un revolver. Soki ngana sakoli yo kokisiango te. Nga mona yo zepa na ngate. Ngana opesa prophétie soki yo kokisiango. D'accord. Soki ondimi yango te. Et talio makila no eza so pa na ngate. Donc eloko na loba ke Félix Tshisekedi. Cash na bandeko na biso FCC, nous sommes les Congolais. On peut se mettre sur la table, on parle, malgré la divergence. C'est ce que je demande toujours au président Félix. Yazatata, c'est lui le père de la nation. État des droits personnellement pour nous, on est dans biso. Parce que Batumsu Babi est commis, Batumsu a donné interprétant comme si Babi président Félix a été comme dictature, Batumsu Babi état des droits, mais yo personnellement, étant que prophète, comment je vais interpréter l'état des droits dans un monde réel, c'est la justice qui élève la nation. C'est-à-dire qu'il faut qu'on Congolais accepter que tout côté en étape wana égalité et quota, équilibre et quota, parce que depuis toujours que question qui va refuser l'état des droits. Justice il faut ça la Salomon a tellement au moins nanga zombili abeta. Ils salama bien. Pour nous ils salama bien. Non, nous sommes dans un débit des choses. Bamousu ba ondima, bamousu ba septé en côté.
Et l'autre aussi, la vengeance est à la tête de part et d'autre. Mauvaise interprétation est à la tête de part et d'autre. Batika ba loi individuelle. Batika ba loi est à l'intérêt personnel. Parce que Mboka Oyo, président Kabila a salé l'ango à qui? Soit aux ongles sous, on les a posés. Président Félix P. a reçu la paire au kin. Mon suspect a reçu à Roya. Ne faisons pas de loi sur mesure. Tout ça, la makamo au peuple congolais a un intérêt dans mon pays, la génération, Mokoboye, histoire. Bon, j'accepte. Félix, président Félix, parce que après c'est un signal fort. Net. Net, arrestation à cabinet, même à la faux, même à la vraie. Mais cette arrestation-là montre déjà un signal fort que oui, il est sérieux dans ce qu'il est en train de faire. Et puis, on doit lui donner la chance. Arrestation, ah, ben ouais, vice-premier ministre. oui, ça dit que bon, moi na ko kota te bilo mususu ba droit mususu ba bilo ba droit na sala droit kala ba article qui manga. Ça dit nanga na yona ba di ba mso abi on ba zo respecter ba procédure. C'est long bango atu ba di bi ko. Que les deux parties batia mai na kati ya 20. Ça dit tozo vivre net cérémonie to vivre net scène moko boya ba compte 40. Oh asali boye biso be photo sala boye. Oh asali boye or to abana. Exemple to tata moko maman moko Congo. Exemple nazo pesa que mwana wana bazai 11 ba yeko beta Israël. Ba beti Benjamin na suka ba sangisi ensemble ba se réconcilier. Ngai en tant que président, il y a dynamique pour la paix et la réconciliation. Jésus est venu pour le ministère de la réconciliation. J'encourage le président Félix. Il y a ça en pouvoir que les autres ba koka supporter, ba aider, ba kene ka les angakate. Pour bazana pe barataka pouvoir et qui m'a pe bango mais bazu majorité koto yo pe bazu majorité pouvoir législatif et qui me bango nzambe muta permettre le ko na po mutu mo a gagner té mais siko li to ye ko l'expérience wana ko cohabiter il faut congolais a la capacité à cohabiter na mutu malgré bozana bozala na coalition malgré bozala ba point de vue différents et que ça la biso bien ba peuple ba mona donc ngai na actualité vous soutenez la coalition donc ne ba dusu ba dolo ba kionere et aussi mbali susute ba do panzana vous soutenez ça même na bato ba bala yo poza marié soit na mwasi ata biso ba pasteur bato ba kosaka te ba soit na kate lokuta bato basana président pe azana na soit na mwasi mutu nyonso humain o asala azala na mwa discordant moko ezala mais l'essentiel c'est d'arranger d'être ensemble de dire bon place au to tia pemeni to yoka na place au to kende ensemble parce que ceux qui ba bakama na siko temps et au perdre na temps on a siko muta au perdre déjà président Félix au perdre de temps une année pour abimsa gouvernement so combien d'années et PDP temps il faut pas dissoudre même assemblée il faut mbonga ko suko luka élection na bakando peuple nango o tse photo bazo mono so photo te donc aké ko voter ne mutu mususu donc yo kanisi ko zonga ba député pe ya opposition ala bazo regretter mbongo ya defagina no silité siko bozo ki sala bango ba kende su nani a ozo su mbongo élection na ba contestation 3 ans déjà ba 2 ans ba sali déjà a promettre ba pont kuna pont ngo sali na noté donc nana o voter lisusu muta o voter te donc bazan intérêt bango moko au lieu de perdre mbongo faisons seulement la paix tout en acceptant les autres. Oh, yo peut bazaboyer, bon, bandeko, tout ça la concession, avançons. Moi, je crois que c'est ce que le président Félix doit faire maintenant. Et hier, en tant que moi, Nzambe, tout est là, ma fouta, partout. Aza ma fouta la moutunaï. Ce qui a vandu à se concentrer. Là, nous venons d'assister à l'inauguration il y a hôpital Maman Olive Lembe Kabila Sali na niveau ya commune Ntsele na cité na Maman Olive cité moi sala ya munene kuna na nganda CC hôpital ya munene albi hôpital au centre hospitalier il y a qualité ya likolo mais pour les gens le plus démunis donc pour na babola dans sali hôpital pour asungara babola. Comment vous trouvez cet acte? Maman Olive aza mwasi aza maman moko onde anzelu maman na malgré mobile à longwe yo bi mutozo so longwe pouvoir il faut battre la mbongo note mais mention na sali baction aminen na mboko il faut to encourager akino pesa chloroquine ko na ba pesi poison mais makamba mbongo ba lobi angote apesa mbongo na chloroquine bazui chloroquine au poison mbongo ekenda wapi donc batu eloko de toujours déplorer ba congolais ka yangwana quand quelqu'un fait du bien même s'il n'appartient pas na catégorie ya bato yo lingaka pour même Jésus balinga ya 100% mais accepter quand même moninga saibola molia ke do sala ngata libanda ya mboka nde bato so basala asali kaka bon ateza ki mongo soki ba peseke ba doso ndeni mais au moins à investir na mboka to encourager
Et axe on a aussi l'hôpital pour la babola. Mais moi, l'hôpital moro boye ça la matériel à l'écolo mais pour la babola. Ces sacrifices là, il faut moi si on a il faut encourager, tout ça mais la pour na tout encourager à ça la bolam. Donc moi je crois que c'est l'initiative à malam. Et là on a zo boya. Au moins biloko ezaka muta ça moi bien. Janet a sali moi eloko ne kuna na députation bo pesa bo bakisa mbongo pas ba porter. Azalaka. Mais président est moi le 30 juin mbongo to pesa ba soda. Il est pas ça. Pour azayi mutu ya ndeko ya nani ese ya azayi président. Ese ya azayi na gouvernement. Azara ni muzo azo futa batute mais aza ko gérer moi eloko ne salaire à député to bien. Oh ya c'est biso to éviter. To encourager ka. Mutu soka sayi bolam. Encourager. Ce qui a des fautes, de corriger avec amour. Voilà. Moi, je crois qu'il est temps, si Congo ait changé mentalité. Au moins, tu es bello, Deniles, ça dit Balinga. Est-ce que Babi Deniles, si à Sala Makambo Mikolo po à Santagi Kazagi na baisse. Ce que pour Zonga, il faut abandonner Bablogo et reflatter public pour public à PCL du sous attention. Il y a moyen à Blo Mobeto se repentir, Basala Nzambe Babomi Mboka, tout. Donc on gagne sous confiance à bateau perdant. Balinga na bango banakala, dotozala mutamuta la portion ya bateau Balinga kai. Et puis nous avons besoin de démarche na osala mabe. Pourquoi kasi eko ezala monde? Pourquoi bato totalanga kasi? Pour muto balingité, botalete, oza payer. Mais pourquoi bato otalanga 100 000 vies, 80 000 bato ça ba 10. Pourquoi bato ba otala? Parce que baza quelque part babi que muto mamazo ya solo. Ngana ko bima pona mutute, na obima na stratégie, c'est Dieu qui élève. Je suis parti dans mon village pour chercher Dieu. Nous avons un message, un message à la nation. Après, nous avons la vision, il y a un mot qui est arche de Noé. Donc, dans la minute où... Donc, passer à fidèle et pas bassin à Bangwandako, Batiko, voilà. Makango, passer à Melanzamba solo. Voilà. Pour musicien, moi, je vais passer moi, moi, ah, bon, ça va 1 million d'embo. Et là, bien, aussi, pour venir de Moutoua Kofi. Et c'est Yobika. Album Nyoso à Rotangueo. Aïe, mon père, le bien à 13e apôtre. Au moins, c'est compliqué. Donc, tout ça. Mais on a une relation avec les musiciens. On a fallu à ça album te ça Denis Lesayo Bayo Kaye Kofi et puis côté super fort mais on a Givenchy Servette à mystique Chanel tout ça. C'est on a la goût à Bilamba trop hein et ça depuis là. Merci. Merci à souffrir trop. Papa on a coupé mon 3 ans. Bah tu vas face souffrance là la souffrance papa 3 ans on a coupé mon. Oh. Oui. Ngana nyoko amatambo koti mais batu siko batika ngana vive pomo na bango ngani ngai na bango tukotika na pété kande tozokende bo kana qui mais Dieu pose un peu trop provocateur oui bango ah bon moi provocateur un peu trop ngai té nazande sincère siko batu va supporter société la ngati mais Kizami n'a pas lié qui hein Kizami n'a pas lié qui pas déjà papa olinga ozongisa pour t'es pas le big allié qui ya la ngai oya ko créer les gars problème ye mo ka sa le bagage qui 1000 francs na yeso 1000 soki nani nga mutana le bite ye mo nga na tanga ete na ba biso nyoso OK t'es pas tant le ba représenter ye pas na eloko yazo représenter mais tozongela ngote papa et yo kami trop ye moko à quand le grand retour du prophète Denis Les corona ici là papa et aussi la paix calamité so esili des bateaux au sorti ba stade des ozonga po bato bakima ye bakoma na ba triomphal bakoma na bazamba zamba ngana ozongi sa bato na stade na ozongi sa bato na ba velodrome na ozongi et nde na uti retraite nde na yeboy ça dit soki kaka makambo esili ba confinement esili yo mona mambele kalati Ambalo to ezani po wana to mesana na banzondo ba kombo siko na sadia na kombo so na pesi da kombo siko visé ku siko ba inspiration to ta yo mo ka buno to nzambe mtapesa ba kombo nzambe pesa menatia on a kisakata la différence c'est que ça na on valoriser nde ba luba pe ba yema na kiluba nde ba tu musu ba yema na anglais est-ce banzembe bele anglais to yoka oyo ati ça c'est yo yebi ba mosolo ele nzembo to zo yema donc ba tu pe ba yeba ke na monoko mboka nanga na titre lo mobwe na valoriser pe mboka nanga donc moi je crois que ndeko nanga ba ndeko ba pasteur je suis pas en train de suyer l'église très bien je suis en train de faire une démarche de la repentance on le fait pas en coulisses on le déclare en haut pe batu nyonso yazana na problème té continue ta prière. Quand on parle ici nous parlons des leaders qui encadrent beaucoup des hommes de Dieu. Et biloko wana batuba interpréter ngo mabete
Tant bazo interpréter on mabe et tout ça mabe. O esalemi na nkuku ekoyebana. Po ata ngai na lobi angote. Kofi a lobi. C'est comme on a comment on a zo senga na ba collègue pasteur na ba neko. So boza tout ça mini ba koboli misa meza musala o nza mapienga en tant que prophète. Église des assuété pour église des nzambe. Montako bom église za mokilo yo azate les séjours de mort ne prévaudront point contre elle. Ninga ni yo montako bom église nzambe ezate. Mais trop d'églises des osalema par sentiment. Pe église musu ezali église mo mutu amonika boya komi passer non. Ça, ce n'est pas l'église. L'église autour le baiser, église où ils ont sans tache ni ride. Bible et lobby, église où vous a enlevé, c'est une église sans tache ni ride. Alors, si l'église a des rides, Thomas, à quoi sert de gagner le monde si on perd les âmes? Et puis, bah, tu es belé au bateau de Arche Koufa. Non, Moloko 87, nous avons construit, nous avons tout. Mais sauf que, bah, tu as confondu Delilé, c'est en tant que nation, Delilé, c'est en tant que pasteur à Arche. Naza deux étiquettes na nation na retourne ça pas na stade et ça nécessairement et pas nanga bato bazala ebele non mais faut que ba fidèle peut pas ebele bazali toi nous ba bi ba ma so aller na église no ba mo na tam sous 5 di bandimi bon moi si nanga na bana dia ba komi na ba chauffeur na ba garde toi komi na ba caméraman na ba protocole ba bi ka ba onde ba mo roya non wana nzambe de lisa na oya ce qu'on appelle dimanche c'est ah te ba coroner vidé na oya beta to bato baza mais quand les bazalaka c'est normal déplacement par église bato bazayene tina pas loin au bazoya pour ya matete moni matete l'emplacement est un peu si difficile parce que bato banga ban esprit que kuluna ba bloquer bilé na matete mais moi je viens de matete na dia ko tia base na matete plutôt tu as peu église ailleurs donc la chose est que bato a Congo balinga ngaka nazala toujours na ba éclairage ba nini on tiko na un éclairage beaucoup ko supporter donc na ye sikoyo po bomona ndenge na kosala musala na bandi par nation poto suka sikoyo na individualité oyanga. Donc moi je demande à tous les hommes de Dieu, aux politiciens de nous amener la paix et aux hommes de Dieu ce qu'on montre qu'il y a quelque chose qui ne croche pas ça l'effort au changer pour tout ça population na biso réponse nzamba linga ki sa gloire nae mais alinga ki sango devant basal nzamba intègre sérieux pe bao bazana eloko nzamba oh berer les justes tombent cette fois l'Éternel le relève nana conscience suit à mon côté na yebisibe na bato bazo takenga na TV c'est normal moni songa na mati yo poko die menace mamukongo okosa te oyoka te mukolo mona répondre yo pour délai n'a blessé de guerre à Kalana et puis il y a pas une main noire derrière vous mutumo motivé ya olobaketo liaki tout ça pour au se plisa batumo robo na croyaka papa ngana wanga na te j'ai confiance na croyaka na président Kabila na sa reconnaissance envers rien na bola moi ça la biso église na salanga personnellement je ne peux pas le nier même s'il n'est plus président na famille batne na zamu ta PPDT na zamu ta FCCT na zamu ta KHT na zamu ta nanité j'accepte le rôle président suspect aye je le soutiens en tant que prophète pe aza nzambe to soutenir ndenge pe ye na soutenaki depe na soutenir oyo mais nazo linga toujours unité pour bato bavanda derrière nazala la mutu derrière nga pour faire quoi avec ça il n'y a rien je rassure le peuple que je l'ai dit c'est Dieu qui m'a parlé de toutes ces choses parce que ce que talibien ba pasteur bazo réussir la politique té trois quarts ba pasteur ba kota ki députation mundi me kufa ba pasteur belé ba sala politique ba ya la politique pasteur Coutuno asuki infirme nous déplorons nous avons perdu un grand élément aujourd'hui à corps du Christ ozoma lelo mukuna ozomona mukuna lelo asuki ba en prison tant que le moi si on a yoka ti banakala baibana ité baibani na bango banakala tapsa ça ma l'église na tam si y a pas dit mais comment yo bimanga na lero ça dit que quand tu fais la politique vous préparez l'arrière vous préparez makamunyo donc vous reconnaissez que il y a de mai je n'ai pas dit ça mais fou du roi pe bazala ope ko simi mutu na epa ya beto mbata sans que asenga permission pananga nde yo za nozamba fanatique musu bani ko tanga comme on peut beto likofi et c'est mutu na yo tindi abeta likofi ça dit il y a des choses aussi où il faut faire attention parce que la politique n'a pas de couleur et là au moins ça mais pas non moins on découvrir te bako kangona ndaku bako kangona nyongo bako kangona logo boy donc quand tu sais que oza cleanité ne t'engage pas dans ces histoires politiques ba pasteur espérance to moni pour côté politique nete ba mosumba yoana na bato musuni ba passer mugalu en tout cas il faut yebelo rango eloko yozo sala ozomona oyeba ko préparer barrière na yo na makambo ebele
Je ne suis pas politicien. Naïb ça même bango. C'est l'ambition n'a pas arrêté. Nani? Ambition n'a pas comme. Mais le cas n'a posé ma candidature. Mais na za nango te pour nani po na oyo que l'église mana peuple. Comme souboy, botenga ministre à finance. Na zumbo on a tongi 150 églises na Congo. Bobengi nga na parlement na sami na bimbongo ya Congo na parlement te to kango kuna quelques état détruit déjà bon à l'état Voilà, chers amis téléspectateurs, c'était votre prophète de nation Denis Lessi tout de suite ya kolobela ba détail nyonso. Je pense que vous allez édifier na barabno ce bimi awa prophète. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission et za ba de rebelle bazo benga pe balobi parce qu'il a tout belé perda contact na yo comment atteindre eux et puis quelques salutations quand na bateau bazo continuer ko kenena yo na kati ya musala ya Nzambe 082 50 84 988 082 50 84 988. Na remercier madame nanga na batala et c'est que ça batala na pesi mbote atala Afrique du Sud na pesi mbote na pesi bana na mbote Simon Joas Jonathan na ba camarade na bango bato pe ba tamola Clisson Juju Pateli et puis na pesi mbote na de komoko tozala na tout le temps où peut soutenir héros dans l'ombre na pesi mbote Sikazali. Et puis yo moko pe na remercier yo. Merci beaucoup. Parce que au Kanisinga quand même, marié ba succès na yo mais au Kanisinga quand même boya. Neko zo nga pe mongolusu na mulelo e ba kisama. Public oyo bazo soutenir nga. Boza décidé de laisser silati. Onction eza, dilobe za, parole eza. Naza na couleur moko te mais naza reconnaissant na bateau ba sa biso bolam. Retour carane. To sala kaka basa na Nzambe souci na ngaka to zongela Nzambe ya solo. Waza dia na Nzambe ne ya solo a renforcer kaka puissance matalisusu. Oyo amoni kaza na moya erreur a zongela nzela po gloire ezo kita. Toza na capacité ko pesa na mboka na ba président, na ba gouvernement, na ba sénat, na ba politicien, tozo senga unité. Moi mai na kata vino pour être peuple azo souffrir, to kanisa ye, peuple a se retrouver pe au lieu to tangaka peuple et tout ça ba loi tout ça la pe makambo yo peuple azo avantage ba salaire et matape voilà. Population donc biloko wana et ça la biso bien. Vraiment, merci beaucoup, merci beaucoup prophète, merci chers amis téléspectateurs. Là je vois à Dubaï le président Kadima Mukendi et puis na bosanité de lui bosange alerte plus narati ya Suède wana et na Sud-Afrique na moni na niveau Captain plutôt na moni Papi Tobandi Orpi Tobandi et puis Melissa Tobandi, Mbote Beli place Boza Kuna, je pense que vous avez branché. Puis pourquoi pas penser à notre vieux Chabani Décor à niveau il y a paru Azaï président ba congolais tout bazan à Saint-Denis wana Mbote Beli et puis pasteur Josué Mbele Tobo Sanité place Boza ba Mbote Ebele na bandi tout je pense de là je dis na bandi pour na Pepito pour na Papi Orpi et puis Melissa Tobange et Tobandi na niveau ya Captain wana bambote belé pour na Papi Tobandi na sengi pela bandi retour pour nous s'abonner na chaîne na Zahir TV plesika beaucoup taper ba prédication il y a prophète Denis Lessi et vraiment soyez scotché. Place aux alliés Winner Star Cargo agence mon connaît Sabine aux besoin ou Kosomba Bilo Koyati na Kinshasa contacter agence Winner Star et à président Kadima Mukendi puis Herman Ngumba les jeunes millionnaires merci na équipe technique par aux essais caméraman assuré Dari Diwante sa côté prise de vie Gigal mon ami de Dubaï sur na bossene au Salamabe Makasi et je dis merci na Sandra Gekonde en Angleterre et puis pourquoi pas penser na do Kitengepe na kati Angleterre na kati ya France Bambote Belé et puis na abonné nyonso il y a la voix du peuple les nos abonnés besoin de hôtel émission tout le monde année prochainement na ba différentes choses na biso merci bye voilà. Bonjour Noko.
Maman, contactez-moi aussi. Qu'est-ce qui se passe en fait? Non, quand on finit à Kinshasa, on a dit d'abord on a agence à Mangangi $800. Agence, c'est comment on appelle sa famille Mbongo Ndambu Ndambu. Et bien, mais n'a Écoute-moi s'il te plaît. Écoutez-moi. Awa eza agence Mofa. Agence Mofa. Mofa ezali na chaussée de Wavre numéro 144 na 1050 na XL. Ndeko, ndenge tozali awa, okoki kotina mbongo na yo place nyonso olingi na Afrique. 100 € jusqu'à 5000 € ou 50 000 €. Biso tokozora commission ya 5 €, quel que soit les montants. Ah! Donc, attends, Natindi Secours. Allô? Oui. Regan. Bonjour, Mongo. Oh. Mais tu as un bon musicote. Bonjour. Merci beaucoup. Na Mofa. Tinda mbongo Aerolingi et kokoma na temps réel. Na bini kuta agence te mbongo déjà na Kinshasa bazwaki. Et en plus, bazuka à pourcentage, il y a 5 €. Même montant on a tindi, baz récupérer le côté. Attends, on tindi ba million, il y a 5 € à pamba. Mofa. Ah, la boy risque.